Restez informés sur la proximité et dans le monde avec la radio et télévision de l'information. RTLJ vous informe sur votre milieu chaque jour, langue nationale. Lingala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Olé mbote na ba polier, ba FARDC, ba JIR, ba PCR. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbote na bino ba mourena ba moureze magazine information lingala facile yoka lokole mbote na ba polia ba FARDC ba JIR ba PCR ba commando ba étudiant à Kasapa bolela RTL jo a chaîne ya Gaillard chaîne ya honorable ya Pembe Maboko Pembe Motema Pembe, leader de l'air, leader balobi, les politiciens compétents, infatigables na moku CPCI. Merci à vous de scotcher pour la biso sans plus tarder to fond la basango pour na été ba série ya manifestation na Kinshasa la capitale les alliés continuer pour na soutenir bande na biso ya FARDC parce que bituma este na mopanzi kuna za kosala pasi na bande ko ebele balobi ete bande ko M23 ba ko la biso côté kuna mais RDCP les alliés à côté les manangui parce que FARDC baza ko bunda ti ko zongi saboti na mopanzi ya Rwanda parce que Rwanda nde aza ko pesa bango mutu makasi. Bien aimé dans les seigneurs Diatabao Bandeko babolingo balobi ba série ya ba manifestation na République démocratique du Congo ezali ko silate yango boza komona ete bandeko ebele ya barasi ya ndenge na ndenge basali sebo sangani na Kinshasa la capitale pour na ko soutenir FARDC eloko ya makasi boye ba ete soutien o ezali mingi contre bandeko ya Rwanda o bazali ko continuer toujours ko agresser RDC yango ba mouvement citoyen ebele esaki lisebo sangani e bengi si ba parti politique po basangana bomoko ba boko soutenir bandeko na biso ya FARDC kasi boye ba ete mingi ezali pona nini pona basolo ya agression ya ba rebelle ya M23 yango baza ko senga mingi la chef de l'état ay babo ko annuler ba contrat oyo basalaki na mboka ya Rwanda pe basengi lisusu témoignage na bango ya malamu to pe solidarité na ya bango ezala toujours na maboko pona RDC ekende bongo liboso pe FARDC babunda bakimisa monguna mosika yango na basengi seloko ya misato mise en place ya stratégie efficace pona ko répondre na ba agression nyonso oyo bande ko M23 bakoya nango et puis pona ko pacifier RDC ekolo ya makasi balo bate po bazwa zéro. Nous sommes en train de marcher comme les citoyens congolais. Nous avons répondu à l'appel des mouvements citoyens pour dénoncer l'agression de notre pays par l'armée rwandaise. Voilà, nous marchons comme citoyens congolais qui protestent contre l'agression de son pays. Les Congolais ont décidé de sortir dans la rue. Tous les mouvements citoyens se sont unis et ont fait appel aux partis politiques qui ont tout de suite accepté de sortir, qui ont accepté de marcher avec nous dans cette ville, dans cette capitale, où quelque part parfois les gens se sentent un peu loin de ce qui se passe à l'Est. Pourtant, l'Est c'est le Congo et il s'agit ici de notre souveraineté territoriale. Les Congolais sont descendus pour apporter leur soutien aux troupes qui sont sur le terrain, pour demander la rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda. Tala bande kopé à la muka bazalaki na rendez-vous parmi ba parti politique oyo yakita mouvement oyo et sali vraiment elengi makasi parce que ko soutenir FARDC ezali eloko oyo esengeli la congolais nyonso asala yango na moment oyo baza na besoin ya appui na bino nyonso bisika tukisha Toti la gara masweta libongo makambo ya RDC koloba ete na cadre toujours ya Congo parce que mboka oto pona oyo mboka ya bakoko ezali mboka ya monene message moko mebo pona bandeko ya 5 balobi ete lokola papa elako ya bona Kinshasa la capitale pe na Congo mobimba elaki bongo annulé pona problème na ya genou mais batikali simate abe bongo tindela biso premier ministre ya Vatican po akita bongo na Kinshasa la capitale mingi na commune ya Matete pona nini kuna parce que balobi ete kuna messe moko pour la paix et la réconciliation ya Gaillard pour la RDC ko sala mana mopanzi wana ndesika premier ministre Vatican ko ya me balobi messe wana et pe kisa te loko moko te koloba ete le 3 juillet wana mokolo ya dimanche ne ko sala ma lobi te ke pape akoya suna mboka na biso te selo bande ko 5 balobi ete pape ye moko akoya na mabele akozala na biso mais sengeli ko sambela mingi pona ye pona programme na ye ba bongo ko kisama la kati ya mboka na biso bien aimé dans les seigneurs
Diatabao. Communiqué de presse sur la visite du secrétaire d'État du Vatican en République démocratique du Congo. À la suite de l'annonce, le vendredi 10 juin, du report de la visite apostolique du Saint-Père le Pape François en RDC, Son Excellence Monseigneur Marcel Lutembi, archevêque de Kisangani et président de la SENCO, de concert avec les archevêques et évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, a demandé à tous les fidèles catholiques de participer le dimanche 3 juillet 2022 à la messe qui sera organisée dans chaque diocèse de la RD Congo pour la paix et la réconciliation dans notre pays et pour invoquer la grâce divine sur la santé des souverains pontifes. De son côté, le pape François, après avoir rassuré qu'il ne s'agit pas d'une annulation et demandé publiquement pardon pour le désagrément que ce report aura causé au peuple congolais, a annoncé que le même dimanche 3 juillet 2022, il célébrera une messe à la basilique Saint-Pierre avec la communauté congolaise de Rome. Comme si cela ne suffisait pas pour montrer la grande considération qu'il a pour notre pays, le Saint-Père a décidé d'envoyer son éminence Pietro Parolin, cardinal, secrétaire d'État de la Cité du Vatican à Kinshasa, pour prier avec nous le même dimanche 3 juillet 2022. La SENCO rassure les Congolaises et les Congolais que cette visite du Premier ministre de l'État de la Cité du Vatican à Kinshasa ne substitue pas celle du pape François qui n'est que reportée et dont nous attendons la communication de nouvelles dates. Toujours continuer magazine information lingala facile yoka lokoleto ko ya bona masweta libongo bandeko ba moteur baza kolela makasi balobi ete banda maire de la ville a décidé ki koloba ete ba moto ekota centre ville te eza ko pesa bango musala makasi pasi ba kisami parce que ba moteur nyoso ba kiti na cité ba boy centre ville ba omi osala cité ba recette na bango ekiti makasi mais likambo ya pasi ezali wapi ba limite o batela ki bango maire de la ville ayeba ki bon ko préciser yango ata mokete misu baza koloba ki Kambov miso binza mena misu balobi ezalaki bongo na mopanzi ya Kasai to ebite ezaleli wapi yango ya kosenga mingi ba communicateur ya maire de la ville bazonga lisu pona ko expliquer ba moteur limite eza po bandeko tot na terrain ba komi ko déborder bazo ba sute sikani ya kopekisa ba moteur basala musala bo elongo bani bien aimé dans le Seigneur diatabao bandeko babolingo bulu yekezo kota tro na kati ya ville ya Lubumbashi pona ba décision oyo tabona mopanzi ya mairie bilo moko boyebi mikolo te koleka awa décision moko ebeta maki koloba ete bandeko na biso ba motard bakokoma na centre ville ya Lubumbashi te mais décision wana en tout cas ezalaki ya keba ba moto nyonso esalaka taxi te misu pe ezali privé eza kotambola bo elongo bani bopekisa bango ba parquer na poste mais soki bokomi opekisa bo batambola bisika misusu ekomi pe mwa pasi na décision wana bimaki balobi soki bamoni moteur na centre ville ya Lubumbashi bakokanga ye mais toza kokamwa bato batikaki na terrain na bandeko ya mairie basala musala bazokanga ba moteur tina mopanzi ya Kilela Balanda na de la révolution na niveau ya Carrefour ya entrée ya Musile pesi pasi makasi tina Alilak baokanga ba motar bakomi kolela maire de la ville interpellé bandeko titaki na terrain musala eza kosala maboye longo banite baloba te po bazwa zéro. Nous avons respecté les mesures barrières donc la maire nous a donné, nous les motards. Alors, ce n'est pas les limites donc la maire nous a donné. Il y a maintenant les gens qui quittent dans les limites dont les maires nous avaient fixées. Ils viennent jusqu'à la cité, ils viennent nous embêter pour que nous ne puissions pas bien travailler. Bon, nous demandons que la maire puisse enlever un peu ces mesures, qu'elle puisse se remettre là où elle avait mis auparavant. Parce que ils ont surpassé là où la mère avait donné. Ils sont venus jusqu'à la cité. Là,
on ne va pas comment travailler. Je vais bâtir la mission déjà respecté dans nos pays. Ba place là ba ba to bando souke la siko bango ba repousser ti ba comme la biso ti na ba Carrefour ni ko kanga biso. Maezo te ata musala ça mal susu bien te. Ngala to senga bango bati la biso ka ba mesure bango ba pesa ka liboso wana. Ba ngeli biso banzela to zo lisusu ba mbongo te taka ndete mitandani na moyi boy. Mbongo lisusu mona na te. Banzala nyo kendele ba to kutaka ba soda baza kuna ba kanga ka biso ba kanga ba moto. Pende musana biso to mi débrouiller po bana ba vivre na ndako. La loi est dure, mais c'est la loi. Et c'est la bandeko, va pas respecter. Mibe quoi, bandeko na biso ba motard, mais maire de la ville. Nazongeli lisusu. Yebisa ba motard très bien la communication na yo ba suka wapi. Po limite moteli bango eza koyeba na te. Misu ba lobi limite eza la Kimbangu, misu ba lobi eza na Njamena, misu ba lobi eza na Kambov. Baza koyeba te limite otela ki bango eza wapi. La kisa bango centre ville bandi wapi, pe esuki wapi. Je pense que ba motard ba koyoka yo. E koyoka matina kati ko bangeloko moko te, mais pesa bango précision po esunga ete basala musala bo elongo bali po ba recette na bango e komi kokita. Mokonzi azali po na peuple, mais soki peuple azali te ki bokonzi azalaka lisusu te. Bijika Twikisha. Boyebi ke ba décision mingi mairie ezali kozwa eza kopesa toujours passer likambo ya 1000 francs pour na ba taxi 500 francs pour na ba taxi bis et komi kopesa pasi pour na bandeko ala okende mingi na kin severe joli site bandeko ya Kawama bandeko ya Kasangiri balobi ete sengeli vraiment balandela yango bien parce que ba chauffeur ba komi ko compliquer ba client akokita bo apesi 1000 francs surtout ba kin severe au moment menace bandi ba 1500 francs congolais. Maire de la ville Salah Moussala suivi et la très capitale la variation tout au bien aimé dans les seigneurs Diataba. Ndeko babolingo balobi likambo ya transport na kati ya ville ya Lubumbashi ekomi na keba nyoso ezali pona nini parce que maire de la ville atelemaki alobi ete esengeli na ba chauffeur nyoso ba respecter ba prix na bango ya ba mituka ozali na taxi bis eyeba bongo futia 500 francs o pas zali na taxi afuta bongo 1000 francs kasi ba chauffeur ebele bazali kolela balobi ete carburant na no kitite pona nini maire de la ville akoluka bongo akitisa ba transport ekomi pembutu to ba étudier oza ko réclamer ba lobi ete soki ba mati mutuka ba kokende kotaka sapa ba osenga bango ba 1500 francs misu ba osenga bango ba 1000 francs ekomi kopesa pasi kasi mingi boyoka ndenge maire de la ville alobaki na ba chauffa pe ndenge balelaki. C'est lui seulement qui ose hausser le prix. Il doit payer 600 000 francs ici. Oui, madame. Il va payer 600 000 francs. Et lui et les véhicules seront arrêtés. Organisez-vous, contenez vos membres. Ça, c'est la dernière fois. C'est le dernier avertissement. Parce que ça devient trop assez comique. Même la population, même les gens là, les chauffeurs là qui sont là, ils sont pleins. Ils sont pleins de vous aussi. C'est le dernier avertissement. Nous prenons les gens à 500 francs. Concernant la distanciation, kilomètres, si nous quittons d'ici jusqu'à le niveau de Kassapa, 5 km à 6 km, là c'est 500 francs. Mais de passer 6 km, 7 km, 8 km, là c'est 1000 francs. Mais nous ici, nous prenons toujours pour 500 francs. C'est ce que nous sommes en train de faire, pour prendre les gens toujours à 500 francs. Mais pour les autres, maintenant ceux qui sont en train de se révolter, c'est pour les problèmes de quoi? Pour les problèmes de haussement de quoi? De dire à ceux qui 8 km c'est 500 francs. 8 km 500 francs, là c'est difficile. Il fallait que le maire de la ville trouve une remède. On a fait ça pour le transport. Transport, tout qu'on avait pour 500. Pour cas à Panagasa et na marché Moïse pour 500. Carburant, il y a 58 000. 60 000. Vous avez pas mon gars, il y a une version 82 000. Vous savez, on est chez 82 62 000 de carburant. Vous n'avez pas de gars. Mwenye kupoanye mwenye receiver atapata ngapi? Atenda na ngapi kwa nyumba? Mwenye chauffeur mwenyewe atakuwa ngapi? Transport kutoka kwa nyumba tunalipaka kani ma 3000 francs. Aller retour ni 5000 francs. Kwa mwana ngapi? Batangaye mambo ma 500 francs. Donc hataweza. Anyona hapa niko na chauffeur motoka nileka pale. Motoka yangu yote pale.
tunashinda kutumika leo, njua nini banatweka mal à l'aise leo. Quand même avant kubamba décision, faut shoya sema hapa nisho mfanyisha kitu kizuri, njoo unaweza kumbambia decision na kusema mtoto hata ava kama unamtuma kwa masomo shifasho hiyo azusho yasa usho mlipie. Hapana, baanze kututesa tu paka vimu mama paka shie biana Kanyamaga sesi shiba shoba banatoka kule vyote batumatiketi banenja tina ku mambo ya transport yo karibira shopani motoka hapa la maire de la ville yemo balisemaka kule batosha mitindo basema hapa na kasapa na hapa na kasapa 500 mambo moisa bayo mais ukibebe marché moisi 1000 francs banakubamba est-ce que ndio bebe nagalaka bango balobi misu likambo etali pe trajet ezali pe likambo ya motuya parce que banzela soza ndenge moko te bango baza kokende bakote ya golf na baza kokende kasapa ezali mwa molai musika misu pe balobi bakote ya taba pe kuna eza musika bameka mwa moke kokanisela bango batrajet ezali différent moya kofuta mbongo ndenge ezali kosengela ezali te yango makambo oyo ezali vraiment dossier à suivre. Yango wana pona problème ya ba 500 francs na ba 1000 francs et pa ba taximen eza kopesa pasi yango bango mo balobaki ete balobi to kotika la simate bandeko ya bakwe belé balobaki bongo na micro ya yoka lokole balobaki ete esengé la mère de la ville atali yango be pasi likambo ya carburant eza kopesa bango pasi aussi longtemps carburant eza kokitate po basala musala bien et kozala kaka na bakoko so belé po ba trajet mission eleki tellement moulayi ndeza kopesa bango pasi. Bien aimé dans le Seigneur Diatabao Motangaria imambo mimi papa muyambo jo minaria wandani kiasa utangaria imambo tunateswa sana mambo ma transport vraiment transport transport on a 500 francs kutoka parti par campus Moïse kule ni 1000 francs mais bana changer kutoka parti par Moïse 1000 francs baba imaginez mi chauffeur tapata ngapi et c'est vrai mi tampatia ngapi il faut banangaria au façon tangaria na karuanya chopana na station mambo cette fois-ci banga sina atatumika kansa utangaria mambo problème que si ba transport usa tunaanza tumikia babosi tuna verser ma 80,000 75,000 unaweka karibira ni 15,000 ila 15,000 kumba miotoka yolo na consomma kwa shoyo inafaa bide samo hivi kimona kipani sasa aussi 75,000 na 80,000 20 litres una 60,000 avant mbele baangare mambo ya transport si balangare pe mambo ya ma station njo ba 15 mambo ya ma station bana shush ata baneka motoka 500 tuta comprendre se karibire kuchi mo karibire ya bei tutabeba abantu ngapi iko hivi mimi nikikutoshe kitansi nous habitons à table 70 via mairie, 1500 par jour. Si 1500 par jour, PCR moiré, mon balabala va PCR 4. Il faut dépenser comme 6 000. 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, quand il y a 8 000. Bon, na motoka 500. Bon, tout à retrouver, c'est caribira ya bei. Motoka kwa na consommation. Il tuna tumikia na motoka ya consommation. Ninjala. Jo watoto bashitukufu. Matoto kwa masomo. Mbo unatoka na 7000. Wache kupale mtoto kwa masomo nyumba utalipaje? Parce que on est transport 500. Moi tronçon ya Congo 5 litres na fois de course. Bana kwa transport 500 unaenda kwa kwanza kwa 18 place ni 9000 ya chini 8000. Anabeba soda moya. Anabeba na soda moya na wakia 8000. Anaenda kule chini ashibebe anafika kule chini ba pesa rifa bachie mwile 8000 ba pesa rifa ba 3 mu tronçon. Anabakia 5000. Anarudia na 5000. Anakuwa kwenda qui a perdu na charge plus les 5 000 il est 8 000 na 5 000 na pas 13 000 mbele ya 5 ya cause essence ene mala tarudia mangaribi ya chiverse bana mutosha kaji Kanyamaga sese na mbele na na jeep yabo bana mukota joshi mama bana munyangula basi wana bila vyote ni consequences leo na wale baraza kupandisha mabei kwa station bana pandisha we kwa balete solution fa mais tulichikia kwenda kuzale karibina ya bei kwa imposer sasa bei ile ya chini tubitumike bia tubiache na tutatumika je bila kwa tanzo tukaburia makaribira ya bule peut-être asema ukivale bia wanakubamba wanaenda Kanyamaga sisi kashia tutashuka na shi chini mais ile mitindo bena bamba sema reserver wa kutoka nje ile kali bukombi tutakombana mambo ya karibira sitasema vya sasa vya unaona pale
tunaanza kuuza karibira ku 8500 10000 francs. Tunaanza kubeba 500 sans problème. Receveur atajiretrouver, yeye atajiretrouver, makaribira atajiretrouver. Ndani wa mwenye motoka anaenda. Sasa hapa bego nasema tumeko ku 500, mais karibira ku 15000. Tutabitumika je? Bantu beko nauza karibira ku 15000, beko nabeba muntu ku 500. Avec distance ya Congo Kiwele, balabala cha kualabika, kitasi tunaanza ku 1500. Peser wa ungu ni 1000 francs. Peser balabala ni 1000 francs. Hii balabala kwa peser mafashi tatu. C'est déjà 3000. Na au moins c'est déjà 4000. C'est une affaire de 6000 comme ça. Donc ndio ndio problème. Tunalomba kwa madame maire atuangalie hapo. Mbele anze mbele kukaribira. Kama nanzia hapo kukaribia shiba kumetoka tutapata nafasi ya nini ya kususa. Kama tunapeleka kama nasema tuanze kubeba ku 500 francs. C'est-à-dire kitasi itakuya 500 francs. Anapandisha. Ile tuko d'accord. Tuanze kutumikia vitu yote yulu. Tunalipa makuta mabitasi mwingi vimare. Habista wezekana. Tala ndambo ya basango tobombelaki bino ya magazine d'information ya lingala facile yoka lokole merci na bapoli ya ba FARDC ba JIR ba PCR ba commando ba étudier ya kasa pa bolela RTL Joa chaîne ya Gayar chaîne ya honorable ya pembe maboko pembe motema pembe leader de l'air leader babi les politiciens compétents infatigables na mokuse PCI ezali bongo les bâtonniers Jean-Claude Mouyambo Kiasa merci la réalisation pe cadrage maboko maboko ya Joseph Désiré Mobutu le maréchal Bakulu Basisa Oyamada merci na régie finale ezaki bona Claude Saini na Prince Kilufia plutôt merci na bandeko to azaki kolanda biso balobito skabona raboete moi système ya kiese na kiese et ça la bien tous les cas. Nakotola pa kutuma makuta mimi natuma kunimero ya mwenyewe. Mimi nasema ni mterrorisme, mimi nasema ile makuta mnapata kule ni ya kuingia na group satanique, ni adhesion bushuku zereur tutakuya. Njoo kumibeba damu mkonfirmer adhesion. Kama mpende 10 minutes après mnurudishe kwa makuta. Mimi ndio natasikia mwaka papa. 10 minutes ya vitoro garçon yanjikia sema hatutarudisha kwa mwenzangu mwingine na anapenda mtumie tunakuwa baadaye. Shetani. Quoi ton problème toi? Ah non grand. Tu viens regarder dans la voiture de quelqu'un, tu cherches quoi ici? Je croyais qu'il y avait ma soeur. Ouais, elle t'avait dit qu'elle est dans cette voiture. Je croyais qu'elle était ici. Dégage, vas-y. Moi je croyais qu'il y avait. Oh, dégage, moi c'est ça comme ça, moi, hein? Naibike bozali a kosepela mais moi l'ICC par rapport et ça la bien. L'ICC alelo et outé pas Eric Lubinda garçon compresseur. Eric Lubinda garçon compresseur à lobiboyi. We wanibu bedi wabu tanjika. Bino moko mpesa explication sika bozali pona loto suki awa nous sommes bénis dites amen.